Makengi Boubaterio. Matimba, Kamata, Balobi, bonne Afrique, bonne Europe, bonne Asie, bonne Océanie. Bisous Nyoso, tous s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Chantal Yanzambe TV. Ba gag, ba film, ba mission, ba formation. Eh Loubou, Nyoso, tous s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Ba fanatique Nyoso, ya vu de loin. Na wuti poto na zongi na ba Congo abwebu na makengiru seki bubateri bo s'abonner massivement lubelu mandu pipa alobi bo s'abonner na Chantal Yanzambe TV boza déjà ya kosepela boza ya kosepela mame bubateri s'abonner massivement na Chantal Yanzambe TV. Oh, nous sommes gravi de loin. S'abonner aux la nécessité. Koseka en gogo. C'est très amusant et très mignon. Chantal Yanzambe TV aux fantastiques. Nous devons pas naïo aux olala naïo. Olala nini. Kokanga mi sinon c'est olala te. Tu sais olala. Oh nous sommes les gars sommes de grands monsieur qui étaient moutons à l'ali. Avec nous dans une raison, dans une réfléchir. Non olala. Pamba nga na lala na pa pamba te. Eyenga. Oui mon ami. Au moni la fois passée tout ça que na Mariano. Ouais. Na maison CMC, maison CMC Mariano. Ouais. Na maison CMC. Et pas Shadrach Mwabila. OK. Moi na mukene bangenge na yi. Moi mukene bangenge. L'homme Shadrach. L'homme intègre, intelligent. Si. Toujours très intelligent. Ouais. Mais aime toujours. Il y a mon angelo là Obedinza ou nouvelle énergie. Va félicite. Ouais, Kassine bazaka prêt. Yaya. Oui. En tout cas, ngai vio na sina lembi. Pardon. Allô? Maman, ça va? Donne-moi 30 minutes, moi je te rappelle. Théo? Ah, à la maison. Ok. Prépare quelque chose pour moi. Ok. Bon, on se voit bien comme babasi. Nzele couple nga. Double nzamba soka pour babasi. Babasi va bengo ninga. On soit sixième. Inga. Si on a envie, on ne lirait pas 3 personnes. Mais moi, je ne dis pas de parole, la biloko épaule là. Noko vi o ngai na lembi na ngango. Vini. Parce que Bible lobi nzamba tsheli bososo banzela mi bale. Nzela ya mabe na nzela ya malamu. Siko ngai yo sa nzani. Nga na famille chrétienne. Doza nzela malamu. Nzela nzambe. Ouais. Ya ngape na kina na nzela nzambe. Mais ya mona ane surtout comme na mais na souffra makasi. On a linga moi de mettre mais Olinga me makasi. Oh, ngana ebisi yoti. Na linga moi de mais botso na botama na me. Le botso botama na me. Ah ya moto yo na ngana yiti. Ya moto ngana yiti. Pardon. Allô? Oui, chérie, ça va? Oh, où tu prends ça? Où est l'ingani? Ah, ok, où est l'ingani? Ok, chérie. Maintenant, si ça m'a dans ça, on a mon temps vite fait pour 20-30 minutes. Ok. Nga, non, il s'est oublié. Nga, il doit mon aboué. Na ebi na nzela molilité ngai na ebi nzela ya nzambe so moni makamno e umela e simbate on a deux chemins kasi on est là pour deux chemins Dieu because nzela nzambe siko ngana nzambe na umeli il n'y a rien qui marche il n'y a rien il y a promesse il n'y a rien qui marche alors on is go okay no nzela mabe nso ke nzela mabe yaya osina ngaka moko te bobo yibi ngamo pena wo yibi te ngamo kasi pena na kene boka nganso to kote kuna bakrelinga mbongo yaya usanga moto yebi nga tukanga nga bona solistaki Glody Ngonda international
musinga na bibioni bonda nga tuka nzela ya malamu na baye na ngango na ipona ngana kenga nzela ya mabe abina nga komeka te na moni so na konye pa bibioni ngonda ako faka ike na za vina ngeza kabo yo wadi tena ko solliciter yo en tout cas nga penza banganga naebi penza te mais na relaxa yo nganga moko azana Moni Bumbu. Bumbu. Au côté là, on dit direction Chaba. Chaba, oui. Macadam, au fond, ma maison communalité. Avant ma maison communalité, au côté avenue Petit. Voilà. Si on continue à Petit. Voilà. Première parcelle, il y a un côté. Deuxième parcelle, il y a un côté. Troisième parcelle, il y a un côté. Quatrième, cinquième, sixième parcelle, il y a un côté. Septième parcelle, au légué, col, moïsawana. So le gars colonna le pan où il a dit au coach wanobi na luka papa papa ana au coach boye au mona ba mitukeza wana siko yaza juste la sima mituka oui de ce moment na venu na école papa aveni petit les petits na le école au leki école siko le pan où il a dit avenir ciné patriote voilà yango wana donc au gros que nous benzela ya sosa au l'équipe ayaka au l'équipe maison communale voilà au l'équipe papa on a rappelé par quand mo wana ba ko papa au côté bando ça le comme toi qui t'a chaba donc ba bazali entre chaba à sosa na katikati so qui na côté na mami tuka ba na couloir azaka na 3 maisons trois fois tu 4 été au 1 2 3 soko chebo ezaka de soko chebo ezaka de ngoko chebo IDPS faut chebo et pour le IDPS comme FCC OK ça va so azaba 3 places au gros monde na petit tala na luindula pe azawana so na luindula zate aozawa mukoso bana bumbu kaka donc ukana taye kuna ukana kuna ça va mon frère OK non pas ce suite en tout cas ko bungi sa place à l'union petit l'école on comprend siko na bien yo zo ni kula ta okenda ayo so kenda bonga le kwa mbongo bon na absolument pas vérité bon les gens qui ont akenda pour l'été yo amutu nga za pire nga ba kenda banzele yango nga na besoin mbongo te na ngane na boy benze nga nzelo kokate tala na bomaka mabala ya batu donc moi nga na fona kala boso ba flat bo nga fa na liboso mobali na moi si so ba uti poto bo ya ba okota incompréhension na porte ya flat ali ya mbanga petit l'école na luka petit au l'école sauter autant la lui de mukoso OK très bien Chantal Nzambe TV la chaîne qui nous informe comme Tolamokina Tongo Tongo les nouveautés Chantal Nzambe TV tout le monde est en beauté voilà maman d'accord Boni yo boxanga ya pona honorable Patricia Mwipe et en fait Kobox c'est trop dire même Nicolo tellement on travaillé trop na honorable Patricia Mwipe oui honorable Lumière Ntele donc moi si mais na motali ko raisonner plus ça va projet a raisonner ko les camibal honorable Patricia Mwipe OK siko Nicolo nde tellement yaya pas au déranger là parce que yaya aza mokambi ya ba jeune to alingaka jeunesse kende liboso ambassadeur Alain Enoy azala na Canada donc ambassadeur Alain Enoy na Canada so yesu sinezaka jeunesse loko eza oyo ko remplacer lobby ko sunga mboka faut jeunesse eza bien donc ça entre ambassadeur Alain Enoy na Patricia honorable Patricia boni ope ngai bien nga mikolo sous le kauka pas zuzu sous le kauka yende pena mutu ko so ane mingi sous le kauka pas zuzu
moto moko bien moto moko bien nazalaki nde na ya wili musheni te kode ya mboka tovandi tosololi abie yenga azalaka kimia mais ce que lo ekamisanga mais oyebi elo mo ekamisanga pano eyenga otanga bakombo bata minene ya mboka oyo mais kotala batango otanga ya minene ya mboka na vi na oye correspondre te na ndeni vi na ngeza ndeni kotala vi na onde donc mutu so atali oka ya pas la gloire de Dieu ya pas la gloire de Dieu donc évolution eza te mais bata minene na muno bon makasi yo mo kaka so vandi boy ambassadeur Alain Enoi to vanda boy Christian Bonsembe to vanda boy Soula Kauka par Zouzou to vanda boy mais so batali vina e correspondre te na muto yo bakomba bata minene na muno na omoni bino mambo bokanse yango wana ekomela bino si ye wana lava leader akenda kwa nganga ndeni lava akenda kwa nganga lava aya tudinga na besoin nganga makamla ngezo simba te lava tozela ya nzambe umelaka la ye lokote no ye ga nagenda kwa nganga na lini mamla ngekoma ngabi kende ngai nayebi Yesu nayebi nzambe nayebi ndakwa nganga te nzambe ba mo ka ne abi na makasi nayebi ndakwa nganga te naye nakangi neni swelo mo ekamwisinga lava epa na yo aluka nzela nganga oyebi po nini lelo bamabe ekomela bato po bato basuna bato bakopartage na bango makambo te moninga epa na yo abetoli yo likambo na susi ya opartage nzoka yo fandi kimia oyokela kwa mosantu nzoka oloba zia na enregistre matière o moninga abete yo na intention okoko sungi ata na conseil nzoka yo ozwa makambo wana nde matière kanda apesa mokongo boye obandi soit otongi soit obandi obebisela réputation no ozwi matière yo mpe oke opia ngai etalinga te bozobatela bilamba na bino ebeba te ezala kitoko moto atali apropre abatela elamba ebeba na pasi me bavie ya bato po bobebisa baréputation boraisonne ata te eke bino nzambe ajuge bino deux fois par rapport à quoi merci pourquoi maman deux fois otongi lava pa na nga yo na lava bozoya te osola te oui tosola ine c'est mon frère tosoli merci après merci si on est yo kango alikona wongo sa detini tende tinga nazali na tino obetelanga te parce que lava tanga ya koluka soki ya solo obetelanga mpo olingaki ye falo bien conseil yo na numéro ya lava te si o mutu be akenda kwa nganga na ebisio na sali mabe voilà yo d'accord lobanga na yebi ndakwa ngango na lobi na lava te so ngape na yebi ona kendela pasi mbata oyo betinga lelo te lobi te ngalo to nazongi na répondre répondre soki yo omipesa koyeba bandakwa nganga yebaka na yo na nganga moto asala bino nzambe yabe na bato bamipesa koyeba bandako ya nzambe deko betika mbala mibale yesu abetaki na gauche abalusi droite mais yo betinga awa na baluki awa so oza mobali deko yo obetanga awa mpo omona pena kiyeleta Matami makirima wa makirima kie Lusisila Papa nata umuna yo uza papa Kota pesa mkongu Nakotaki déjà. Papa, Baruka, Ruba. Papa. Yo. Nini yao? Yo sanyo. Yo sa nini yao? Yo, papa, ngagande yo.
papi. Papa ça non. Nani l'action? Bon non yo kusani. Papa. Nani l'action awa? Yo kusani awa. Lava. Papa. Awa, uyo mgani? Mama. Nana ile makumuna ngaya kisi pa nganga. Nganga ndeyo. Papa na ngobotina. Kamate. Nzambe. Papa, ukamate. Iza biloko na bisu batikida na bako. Na ningaka te mama na yo ayiba kenga za kanganga. Dityo ba kenona ke musala loko kinga. Ayaka, awa na luwa kango kuyibisa mtute lava. Papa. Lava nanda kwa nganga, nanda kuna biso tukota nganga. Glody Ngonda. Papa Glody Ngonda na Chancel Mbemba. Glody Ngonda muninga di Torres na Potre Male. Papa Tovandi boye, Glody Ngonda leader. Est-ce que vous savez pas de nous salaka? Ngabi Glody Ngonda. N'habite papa baka saka na ville. Chancel Mbemba to pas lava. Est-ce que vous savez pas de saka bi Chancel Mbemba capitaine? N'habite na ngaite, on se passe papa saka na ville. Papa toko saka nganga. Yo nenda kwa nganga mwana makuru nenda kwa nganga tata na yo penza uyina nenda kwa nganga. Lava. Bo pianga kisi ya. Pianga kisi. Kisi nini? Ya mbongo. Oh, pas besoin comme mbongo. Lava. Oh, pesa na kisi mbongo papa. Yo kisi mbongo suka kama be. Kisi mbongo eza ne logo te mwana na ngai. Luka mbongo naona ndinga bien. On ba donc ndako ngeza mabe. Lava. On ba ngane mwana. Ndako ngeza bien. Yo mwana luka ndako ngeza mabe. Yo ko sani lava. Tika nazo pala binuti. Nazo sala ngo pala binu. Papa. Nani ati yu makambo wano ukuluka mbongo nana njila nzambe te bo sambili nzamba pesi yo mbongo. Bufo ya uluka ngona ndakwa nganga. Ukuluka mbongo na kinanga ne bo sambili nzamba pesi yo mbongo ne papa. Nazo uluka mpola binuti. Papi. Papa saka nganga Ndakwa nganga. Papa yo moko nganga penza. Pianga imbongo ngaye ko peso mbongo akisi te. Opesa ngai. Opesa ngai. Est-ce que you kabla monda? O kabla monda. O bo kabla monda. Uliate. Bo ko le nzambo. Ko le nzambo. Obe ashira ko. Lava. Obe amo akisi. Keba na la cérémonie. Na za plein cérémonie. Pesa makisi. Pesa na pesa kisa mbongo. Pesa makisi. Oh, papa, yibo za kalunga ndo bata mana ndo. Pesa makisi mbongo na kende. Pesa kisa mbongo. Lava. Bima. Na bima te. Bima na ibisi. Na bima te. Na bima te siko papa. Na bima te. Mwana mtu nanda kwa nganga. Papa mtu bila kuma nganga. Yibo ko be. O pesa kisa mbongo. O be na na vala mpia ka o pesa kisa mbongo. Boni boy. Lava. Bima. Nazo nakona. Nde obimi wana obimi pie obimi na yo na mudimo na njitu na esprit. Kosi. Beta. Kabezu. Okosi. Fo papa mon boy. Hey! Papa! Hey! Papa! Hey! Chantal Nzambe TV, la chaîne qui nous informe.